Shalom, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs. Bande konangai, bana papa, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo, mokonzi pe mobikisi na biso. Na ye lelo lisusu nga sœur na bino, ko partager na bino ba message oyo ya minene ya kitoko, ya délivrance oyo ko délivrer biso, na bomo ina biso oyo ko pesa biso kimia, e ko pesa biso paix. Kimia na Yesu Kristu na pokwa ya lelo. Vraiment na sepeli ko zala na bino lisusu na pokwa lelo. Vraiment esika nyonso message oyo ekokuta bino bandeko na ngai, ememela bino kimia na mitema, epesa bino esengo, epesa vraiment délivrance na ba oyo bakokutana na message oyo. Pour message oyo etali vraiment bandeko na ngai oyo bazali ko se sentir bazali na ba problème sérieux, ba vie na bango ezali na mwa mikakatano ebele, ba vie na bango ezali ko changer te, bazali ko sala nyonso na bomoi na bango, mais bazali ko mona ba changement te na bomoi na bango. Cela n'est pas pour rien mes frères et sœurs, parce que il y a une bonne raison oyo bozali ko mona makambu nyonso wana ezali ko sala na bomoi na bino bandeko na ngai. Donc natiki na no moment oyo na maboko ya Nzambe, tika kimia na Yesu Kristo ezala na biso, présence ya Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre souverain, notre maître ezala parmi biso, banda na biso pe asilisa na biso partage oyo ya pokwa ya lelo. Vraiment place nous ce message oyo kokuta bandeko na ngai, vraiment emema kimia na bandako na bino e délivrer pe molimo na Nzambe, emema message oyo etika na mitema na bino bandeko na nga, pe surtout epesa bino discernement, bokoka ko discerner eloko nini oyo Nzambe na biso azali ko koyebisa biso na ngonga oyo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Nous avons tous ainsi prié et nous avons tous dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bandeko na ngai mbote lisusu, vraiment na sepeli na chaîne na biso oyo Nzambe azali ko révéler biso makambo ya minene. Vraiment comme na lobarango na sepeli lisusu ko lobarango. Ici dans notre chaîne c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth. Donc chaîne oyo ezali 100% Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe mususu azali te toyebi lisolo mususu te kaka ya Yesu Kristo. Donc yango na ye na kombo na ye ya Jésus-Christ de Nazareth, na ba révélation oyo ye moko asali apesi nanga mwana na ye po na memela bino bandeko na ngai. Donc ezali suite message oyo ezali suite ya ba message oyo to partageaki la fois passée, semaine passée, ya batu oyo bakufaka bakendaka wapi eloko nini esalamelaka bango pona nini. Donc Nzambe amemaki nga kolakisanga ba secret oyo esalamaka na ba monde wana, na monde wana ya mystique, monde spirituel, monde ya bandoki. Donc Nzambe amemaki nga kolakisanga ba secret oyo ezosalama kuna. Na partageaki déjà deux parties semaine passée bandeko oyo talaki te peut-être bolandinga lelo bandeko nanga pona mbala liboso. Vraiment bo s'abonner bandeko nanga po bolandaka ba révélation Nzambe azosala biso ezali des histoires vraies oyo ngai na moni Nzambe komemanga pe na vivre yango na esika nga na vandaki, na vivre makambo oyo personnellement ezali pe ba témoignage na ngai, mais nayebi ke bandeko ebele bakokutama na même problème, ba problème oyo ngai ndeko na bino nakutanaki nango pe. Donc ezali vraiment des choses vraies oyo Nzambe amemi ngai kolakisa ngai komonisa nga makambo oyo ebombanaka na kuku, abimisi yango na poisa po apesi na ngai na ekobimisa yango na miso ya bana na ye. But ya lisolo oyo ndeko na biso ndeko na ngai ezali po bandeko na ngai bobika boyeba na koyeba bo comprendre finalement makambo nini eyelaka bino. Pourquoi bomonaka makambo ebele na bomoi na bino bo comprenaka te. But ya message oyo pona nini Nzambe na biso azwi peine ya komema ngai na bisika wana kolakisanga makambo oyo esalamaka ezali poto bika bandeko, ezali histoire ya pamba te, ezali pe lisapo te, ezali pe théâtre te to vanda boyoki kaka sima esili sans effet. Non, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Esaïe
que soki liloba ya nzambe ebimi ezongaka epai na ye avec effet. Ndenge moko alobaki na Jérémie lokola mbula ebetaka, maloba na ye etikalaka kaka na kokokisama. Soki abimisi lelo makambo oyo na poasa ezali po ayebi ke bana na ye ebele bazali ya kokangama quelque part, bana na ye bazali kokoba na makambo moko bazali ko comprendre te na bomoi na bango. C'est pourquoi notre Dieu a pris la peine ya koyebisa biso makambo oyo. Eloko nini oyo ezali ko salama nesika wana to partager ki déjà 2 parties nazali lisu na ba partie je pense 3 ya ko kabwana bino bandeko esika to ko suka lelo likambo te nzamba ko zana biso mbala sima to ko silisa partie oyo moi parenthèse oyo bien que ezali ebele ezali na makambo ebele mais oyo nzambe alakisaki ngai na komekana ni ko partager yango quelques-uns ba points essentiels oyo vraiment bandeko nanga il faut boyeba. Donc lelo tokokende na ko partager kokota na partie oyo na soki bolandi oyo mibale lekaki nazali ko continuer sikoyo esika oyo nzamba memaki ngai na mboka oyo deuxième monde na mboka ya bandoki na monde deuxième monde donc na mboka oyo biso toyebaka te monde invisible donc mboka ya bandoki sika makambo ya bondoki salamaka na kendeki kuna lelo bandeko nanga na ko partager na bino makambo ya ba prison spirituelle. Il y a ba prison spirituelle, prison otoyo kaka prison spirituelle na yebi ke bandeko nanga boyoka yango mingi boyoka ba prison spirituelle mais peut-être que botikala ko sosola yango te botikala ko comprendre te prison spirituelle ezali penza nini mais bandeko nanga ngai na kendeki nesika wana na ko betela bino lisolo ya makambo oyo nga na mona ki na prison wana na kati esika wana makambo nini esalamaka bandeko nzamba memingai na kendeki esika wana na mona ki na yebisaki bino mbala eleki na mona ki esika wana bazali na ba tailleur bazali na basaka misala batongaka ba uniforme puisque lelo na kokende mwa mbangu bandeko na ngai ba uniforme otolataka ezali biloko eutaka na mboka wana bandeko na nga na yebisi bino oyo nga na monaki bazali na ba tailleur o batongelaka bango ba uniforme tina nini bango batongaka ba uniforme batongaka ba uniforme pona ba cérémonie basalaka ba cérémonie nesika wana basalaka ba cérémonie ebele ya ndenge ebele cérémonie o nzambe amemaki nga mukolana na mona na misu na ngai na monaki yango na misu na nga pe na monaki tina basalaki cérémonie wana o wana ezalaki une des cérémonies basalaki nesika wana nzamba meminga kotala makambo ezali kosalama alobi na ngai mwana na ngai tala makambo ezali kosalama okomema yango na bana na ngai bandeko na komaki nesika wana na telemi na miso ya molimo naza kotala na pongi justement na moni batu bavandi na salle moko ya munene bavandi me bango nyonso batongisaki ba uniforme bandeko na nga nzamba bandi komema nga na misu kotala batu bavandaki nesika wana na reconnaître batu ebele na yebaki nesika wana mais eloko ya kokamwa bandeko na nga na koyebisa bino lelo bandeko na nga boyeba yango ke bandoki nyonso ya mokili bayebani nyonso nesika wana nakutaki batu oyo nga nayebi kala oyo nayebi na bomwana na bomona niko lakisa o mususu totanga na bango na ba école oyo to nayeba na bomona na ba quartier batu oyo ya kala o bazali rien à voir na mabota na biso donc niko lakisa ke bango nyonso ba participaka na ba cérémonie wana donc mutu oyo kanisi ke ye azana na pouvoir ya kosala we loko tendeko azana na pouvoir ya kolia yote azali na pouvoir ya komemiko na nzoto na yote azali na pouvoir na vie na yote ndeko zali kosala vraiment erreur po yeba yango ndeko ke il suffit que mutu ya libota na yo afungola porte na mutu oyo yebani na yete ozali na tina na yete azali azui droit mbala moko na bomoi na yo esika wana batu na monaki nazalaki étonné komona batu ya lolenge wana basangani rien à voir bazali libota moko te bazali famille moko te mais bavandaki wana pona kosala cérémonie wana bandeko nanga komona na somona na moni bamemi bango bavandi bango nyonso balati ba uniforme déjà nzambe à faire visiter kinga libanda ya esika wana
tout autour yesika wana avant ya kokota na salle wana ezalaki na ba porte ba chambre donc ba porte séparée vraiment des cellules de véritables cellules oyo biso toza komona te kuna ezali réel ezali vraiment ba prison oyo ba kotisaka bato bakozwa yo ndeko vandi epai na yo mozalaka kuna na prison bakangela yo na prison wana na visita ke sika wana na moni misala nyonso esalamaka wana na moni ba mannequin bazalaka wana nzamba alakisi nga biloko ba fabrikaka wana ba fossile et tout na kabola ke mbalo eleki na vandi na sika wana bandeko na nga na moni ba koti na mutu moko oyo nga na yebi donc mutu oyo ba kotisaki wana oyo ba ye na ye bandeko na nga bango nyonso bavandaki ba kotisi mutu wana donc azali proie na bango oyo bakangaki mutu wana ba ye na ye balatisi ye bilamba ya mwindu bandeko bilamba ya mwindu na ba cérémonie ezali na tina il y a une signification ezali na tina oyo oyo ebima je ne sais pas comment na ebite ebimela wapi parce que dans la parole de Dieu na mukanda oyo nga na simbi bandeko na ngai bilamba ya mwindu ezalaka te tomona esika moko te balata bilamba wana ya mwindu me biso bato na mokili tokoma kolata ngo euta na monde wana balatisi mutu wana signe balatisi bilamba ya mwindu bakotisi mutu wana me bandeko na nga nayebi mutu wana malamu na mokili na biso ya si nayebi mutu wana bakotisi mutu wana me bandeko na nga à ma plus grande surprise bakotisi mutu wana ye moko te bakotisi mutu wana na mwana na ye bandeko na ngai mutu wana bakotisi na mwana na ye elingi koloba te bandeko lien oyo elandaka yo bitumba oyo elandaka yo bana na yo baza épargné te ekolanda na bana na yo bitumba oyo za kokoba ndeko na ngai c'est pourquoi na betaki sete na lobaki bokabolaka ba vidéo ba message oyo bofungola bana na biso misu bino bobika kaka te boyebi makambo oyo botiki bana bandeko na bana si je dis les enfants je parle des enfants je sais de quoi je parle bandeko na yebi tina na zoloba pe na kokabola na bino mbala sima oyo koya makambo ya bana oyo nga na monaki ya bana donc bakoti na mutu wana ye moko te na pauvre mwana na ye mwana wana pe bakotisi ye balatisi bilamba ya mwindu bato wana mibale balatisaki bango bilamba ya mwindu nazalaki étonné nazalaki choqué nzamba lobi nango moni makambo ndenge ezosalama awa oyo nde mutu bakangi baye na ye na condamnation bango bakondane ye après bakokotisa bango na ba prison oyo moni libanda bandeko na nga na lamuki na pongi na kumisi nzambe na leli po na mutu wana na kumisi po alakisa kinga mutu wana bandeko na nga na lali quelques jours 2 jours après na kosambela puisque zalaki nzambe mutalingaki na eba makambo wana na za kokene nango mbangu po bo comprendre na lali na butu après prière na ngai nzambe ameminga kolakisa ngai eloko nini esalamelaki mutu wana tango naza kosambela po na mutu wana na partageaki yango je pense pas à frère Alain mukolo moko na message moko na partageaki yango me mbangu na komi na esika wana bandeko na ngai nzambe abandi ko faire visiter ngai exactement ba prison wana eza nini na komi na prison wana bandeko na koti prison wana ezali lokola tunnel place nzambe amemaki ngai ezali vraiment lokola tunnel moko ya munene ezali lokola tunnel moko ya munene tunnel wana na se ya tunnel wana ezali molili donc ndeko na nga na telemi muke siko opona rappeler bino bandeko na ngai soki ozali koloto kotaka na batinel to batu bakotaka na batinel to bamemaka ona se ya batinel ndeko na nga sambela puisque ezali mabe kokotisaka yo na batinel ezali elembo ya mabe ezali ba signe satanique ezali ba prison baza komema yo na bisika ebunga bisika oyo ekanga mo bakokanga molimo na yo batinel kolotaka batinel